na sincérité oyo bazwaka basi azwa mwasi lokola ndeko na ye belle vie du ciel na ba comportement ya belle vie tourner est-ce que nga na age Isabelle voilà nga nde mutu nasengaka mutu soki ya nani ya Jean-Baptiste en tout cas ba comportement ya ba belle vie bongo obike bato ba traiter belle vie hypocrite o belle vie ba tourner te est-ce que bazwa temps ya kotala non bravo belle vie bravo putu de toi. Non. Tu me reproches de quelque chose. C'est la belle vie qui a dit. C'est toi qui es venu vers moi. C'est toi qui m'as dit que tu seras la mère de mes enfants. C'était toi. C'était pas moi. C'est la belle vie, problème. Problème n'a rien envoyé. azoloba ndako ya belle vie eza misé lokola ba Malika Amania biso ya bazoba baza te tala ndongo olobi na rapidité mbala moko oboyi bato basala yango baanalyse oboyi mambaka moko bendo biya ya te ezonga non félicitation ma petite Malika luka chacha atangiso alakiso apesa o définition ya musée soit opesa numéro ya Evelyne Duchesse obenga ye apesa signification ya musée mana ofinga biso balechec est-ce que mitalaka yo moko mania nditinga ofinga lechec tena na kabila milaye ebwakama mania nga nazwaka moni babiloko oyo olataka eza loka babiloko bato bataka na bahiver na momo nga yakolata yango te mani nati jean neti chemise na ngai ya jean moni ekota dese kano mana yo koya boye te na tv osomona motoka mania mani akovanda boye aloba bato ya famille libota baza baleshek mani azwa place nini échec à liboso vraiment na ba journaliste na ekiri ndika nde bazalaka échec à liboso zozazwaka te nani mania ndika asala mission alobi ndako ya belle vie eza lokwa musée national je ne sais pas si mania azwa temps na ye mpe oleka na bande de l'école là vraiment je ne sais pas nayebi te mania ayebi signification ya musée elingi koloba nini voilà bato bapozaki yo question to il fallait basala ta coupe basouffle yo mise elingi koloba nini mania ntango tozalaka na matanga papa kwedi na butu bovandaka wana aspect ya musée national omona yango ezalaka sali te ofinga ndako ya belle vie musée nzoka na kati ya musée wana tomonaka baœuvre d'art eza na kati ya musée moto aza uta États-Unis aye kofuta $1500 ekoti na gouvernement so mpo atala musée atala biloko ye na kati ya musée dina esuku abima Miss Kinshasa parce que baprovince na biso tu oyo ya Kinshasa parce que dina na abima Miss ya Kinshasa ya RDC na biso au moins niveau de dinana world dinana balobi dinana abimana Omar Kabongo au moins dinana world o dinana abimana président Caleb Toukebana world o dinana abimana bakonzi ya mboka world siko soki tozongi na ngambo ya sisi ndinga ya sisi abimana banani intéressant yaya ntango yo ozoluka ofinga ma eza lokola na otangisa bato bozwa bakai na babiki bosimba on recommence dinana azalaki Miss de Kinshasa 2008 world dinana ye Kinshasa asali théâtre abimina Caleb Toukebana world dinana abimina Omar Kabongo world dinana abimina bakonzi ya mboka world siko boyebisa biso
via ya sisi abimana banani alors bozo biki bo banokoma bato ya sisi OK bozo babiki na tala na silikate bosimba bakai na biki na tangela bino bato ya sisi mema on y va voilà BBC Didiki nani yakangane mela ndenge na kolela blandine voilà D nani aliaki biloko ya bato kindobika 3 dadi wapi bia bia tobotana yebana vraiment ndenge naningaki 4 esi tomeli mayoka pa vocal mo ezala na kati wana 5 ta niveau oyebi chance bapapa na biso wana mikolo misusu bakenda na bango avant apwa balobi milliardaire nga na benga ye milliardaire millionnaire te parce que millionnaire tosi to l'équipage tomoni ba milliardaire oza moto okovanda te mpo obalobeta masolo okumisa mwa mwana mo boye okomisa milliardaire na monde ya butu boza bamilliardaire ya monde ya butu soda bokena kofunda zela sikona peso eloko epeso kano kefundanga choke o lelo ndila na yo ntango outa matadi yo na no oza wana ntango outa matadi ozala na nini ozalanga na nini otourne pa Caleb na bilama maputa na atshaka oka sila azwi yo apesi yo role sila azwi yo apistone yo abimisi yo yoza moto kovanda te mpo obalobeta masolo okumisa mwa mwana mo boye okomisa milliardaire na monde ya butu boza bamilliardaire ya monde ya butu papa Franco po soki totali papa wana na mpe na papa Franco basala mpe mwa badio lelo se ya mabele ya yanga na lea ozomona ye siko abanga papa wana te azwa siko bino baese de panama boye kolobaka dina na bima na Omar Kabongo world dina na bravo asali parcours na génération na ye atouché bapapa te loka bapapa zanga bapapa baboti biso parce que baza bagénération na bapapa wana ozomona yo siko bobanga bapapa baninga te boleka tout autour ya batata bato bino na bekumani ozomona siko okoya na TV ofinga dina na aza ndumba bona bo basakane pa Omar Kabongo Omar Kabongo asakana na dina na te mwasi lokola dina loko osakana naye mais bino nde basakana bino po ya matuza kitisa yo kaleson ese ebe biawa mida atala tala mida roi David ka o moko ya wera fwenge yo ya mayaka ya singa tala niveau za yo na monaki na émission mo salobi ke opesa bana bakomo ba Davimi yango nde français ozomona tala niveau place baolinga batya dina na etala bango moko baparcours bavile bango place baleka bavrai basenzi eza banani génération na bango bavrai basenzi eza bango na bakonzi na bango na mamu nationali na bango bavrai basenzi nde bango oseki makasi boye mpo anini noki komona mamu national na bango yango esekisinga makasi ozomona parce que baolinga bokita mutu mo mpo alobi kaka ke Davina aleka niveau ya bamillion akoma milliardaire mais oui Davina aza camarade ba Bill Gates Davina aza world Davina aza na bacompagnie combien na Zandu mobala Davina na Kinshasa na biso na bampo na biso akotaka combien mais Miss Lolo na émission na ye lobi ke Davina tika lokuta compagnie nini oyo ya yebika ba compagnie ya l'État ni bazama 700 employés ya za na nini oyo ko engager 700 employés wana mais soki déjà naza na 25 maisons soki naza na 25 maisons et puis na komi na entreprise ya mai
na mai parce que mutu na mutu aza na tâche na kosala ozomona toza na bato na ba département na bango ezosenga baza uniquement ka o bazwaka mai bazosokola mai bato batiaka kisi na mai yaya bakoza da ba 20-30 ba 50 pe ozomona soki toye na bato bazwaka bamai baotia na milangi toye na bato place babouchon elekanaka fo batia bouchon toye na bato batiaka bambalage ya bashache wana baetikete ya bashache wana merci chacha toye na bato batiaka etikete ya mai ya se nde tomonaka amerike eza na chasse likolo eya na chasse mpe ya se sikoyo toye na bato mpe bazwaka lisusu nini babouchon bakala babouchon wana bato tala foza zoba lokola misu lolo mutu asalaki mbanda na mwana na ye oza na réflexion nini mama baza na ba problème oyebi kaka na fona boto na mobala mwana yango mpe nani recevoir soki ozoya koluka ofinga davina apwa mutu oyo asala parcours ne ya kitoko Miss Lola fingi dia ya lobi mabe pona dina na akofinga dina na ndenge nini dina na leki famille ya Miss Lolo mobimba dina na uta matadi oui dina na za ndumba to accepter dina na za mwana mboko tsaye kazate tanga bana jouer na bilamba maputa na ya eza problème te tango yo chaka ekate ezaka na umar moka chaki eka OK oui bien kazanga ezaka na Caleb moka chaka eka très bien tango bino bamona jouer na bilamba puta ozomona ezaka mpe na bakonzi moko bagouverneur batiaka eka très bien bino boleka nzela kinga katata usi bozwa jalousie na yo ezoswelela yo kote nini mpo otinda bato non seulement davina otika sila oyo te bamikala na ye baolia na kombono te gere ka sila omoni mokolo so aza mokolo ya buzoba fo opote buzoba donc finga ye soko osalela émission manke ye respect bwakela ye bambwakela finga makolone soso babi yaya soki olingi leki abanga yo omibangisa okoluka okontrole vi na ngai ekamwisaka ngai okoluka donc yaya ifo mibangisa bayaya lokola badinana bamipesa respect na kwe na bango bayebi ke baleki baza basara masiala baza badavina baza balinda coach baza baleki nga naza yaya fona mitia na place na nga c'est vrai que toza bacollègue de travail mais il faut nazala na place na nga ya kiboyaya respect na nge kweya te yaya ata aza mpiaka yaya fozala na charisme kiyaya tomona basere na biso bamama moseka bana bacharisme na bango bakiyaya na bakoye na bango basere na biso baza ebele bafana na bakoye na bango na kicharisme peshanga garda charisme na ye ya kiyaya star na biso mpo auta ye kobala mwana mungala Sonia Evoloko agarda charisme na ye ya kiyaya na kwe na ye yaya yokelaka baleki jalousie te so omoni yaya azokela baleki jalousie yaya azwa te yaya zozo yaya lokolo kilo yaya azanga pasha yaya azanga mobali yaya lokolo kilo kobana na epoke ya kabila le père te kobana na bamouvancier na epoke ya mobutu ti lelo na epoke ya faci yaya azwaka ta wisie te yaya zozo lokolo kilo baleki baye na nsima bazozwa mibani baleki baye na nsima bazokende wawa baleki baye na nsima bazobota baleki baye na nsima bazobala sila yo na Evoloko yo na Sonia mukolo nani yo ti osali mpe succès osali succès oza mbiaka ti lelo ozokontinue kosala bateatre wapi mobali mobali asila aza wapi niveau ki jalousie na bino ntango bozwaka yango botia yango na basani boye nango bobandi koexpose yango bobanda kodétruire baréputation ya bato botaka mpe réputation ya sila ti sila uta na talon botaka réputation ya sila uta na talon mazwa te aya na maboke azwi te boniko ovandi pembeni ya ex première dame ancien première dame mama ni mama olokota ata babenga bango banani olokota ata
protocole mon côté ata protocole à ministre ozwa te mais ka kotinda bato soko moni muninga sala eloko keto otindi bafinga otindeli bafinga Sonia ya madame la générale sila ikia nzema ngo ezala ndeni ala ebalo ikia na biso ya théâtre sila nzema ngo ezala ndeni nyo mais sila niveau ki okotula non nazokoka ngo susu te nzema ngo ezala ndeni baninga nyonso babala quartier ekoma masculin nakoma finike ya quartier oyo nde sila ikia finike te ser unique ya théâtre femme sans jo femme sans mobali eza normal te yango sa motema mabe siko osala ndeni so mampuye mati osalelaka bavibro maser basila oyo omona asalelaka nde bavibro maser te na ta normal mpenza basila oyo ane ebele boye aza ta na wisie te omona bautilisaka na ye bavibro mais on se rassemble là. Laisse-moi parler, Yaya. Ah, vas-y, ma grande. Ozomona, bon le cas na kinga kata ta usie bozoate. Mais ce qu'on dit na uti mboka, aye Kinshasa, aye ko luksa théâtre, et pas président Caleb, atomo le président, a quitté le Makabo, a pas continué le gouvernement. Mais bravo Dinana. Bravo. Biko na ngoba somi so apangu. Pana longo mata de Kinshasa. Pour nini ya kutu na ke potote. Basomi na ba na Kinshasa. Ya ko ke Belgique. Amemi maleki na Belgique. Biko na ngazi copine na esanga masiala. Abi na to kembi na ensemble. Yo pe lelo nzela poto komi simandako. Mutaboko moko betele maboko te. En tout cas, félicitations à Dina, na kinduma no me foutu. Siko yaya oyo aleka na parcours a tobola ba ina. Akima tula musha za mata talantongo. Ana nini? Na biso ka kimia boye to bosana na biso ye aye lisusu problème. Ye aza mutu oyo aza mokuya. Batu bakoki kolanda mwana mwasana te po aza liboma. Mwana mwasi azolobaka ngai ya géri awa toute ba place yango mwa pe tolakisa parce que bato batalaka biso baza baparent baza baresponsable géri coberteur so afutela na ndako ya 2 chambres double douche cuisine ya monene oyo bakopesa mpe pour le matin aza na place olala te bakopesa mpe cuisine akomisa yango chambre alalaka ozoya kofinga moto azovanda na limete 7e rue muto azovanda na yolo te place o makelele ya bandundu olai na hotel ya 7500 makelele ya 12500 ozomona bafle kuna mpe ezobeta 24500 kobetos litutu yo mwana mbwayaka mwana oyo alingi kosokola te yo géri yo nga na kanga yo awa géri yo kobonga te géri yo nga na kanga yo awa géri vino ezalaka mpa nanga okobima tikaka ndolala na ndako na nga géri oza awa nakangi yo okokala bate mpa motu na yo te mpona likambo nini nakanga ye ye soki asele biso komona monoko yo nazongisa esu na kati ya fo répondre na question na menga natuli question te bamoko yo bambi te géri aye ngai yo nazongisele tika ozompepa mokena monde ya comprendre te tanga na esa esoma na boya yo te bato baesoma na boyo bango nga te bokata yango te bokati yango bakota yango ndeni soma na boya yo mpo géri osokolaka te soma na boyo mpo brosaka te soma na boyo okwanzaka kwanza okwanzi ozoki epuis soma bana tuna yo boyo nga te soma na mpepisenga soki ate bakati yango na uwolo na osala soma na abana tuna boye bamakwanza ebimaka awa oyo ezalaka awa esila mpe polisi okwanzi bapusiere ekoya awa epuis alobi yo sikoyo kaka na moko oluka awawa mpo anini pema siko pema esila na mwana oyo prince oyo mwana oyo bato baboya succès boya bango kaka cigarette chimboki na bero koya monene yono ozomona okaye tata nde pasaka AVC ava kufa
ozomona yo quand on choqué des mères parce que ça lifinga na yo égale à ma finga pas des mères pour la minute mutu loko asaka to la ko calculer tendresse te o saka to la za tendresse azate très bien ozomona o saka to la sala tendresse ya kokufa koka sala ngote tendresse akendaka braza na nzela maluku il faut que nzela maluku akatieli braza 5000 ozomona mais saka to la mata direct aéroport de Ndili aéroport plutôt à Mati accueilli égalité ikelevé ya ozomona. Mais Dieu est bon et grand, papa que j'ai béni l'éternel, parce que si là, tant que l'émission a fait ça dans Ndabunaye, et ça avant l'événement, le 14, il y a 15, pardon, le 15. Pour Bambouana, Balinga qui baïa, Baba Rezanda, Baba Pesaki. En tout cas, si là, tu es très sage. Sarah, le reste, ça, l'émotion, à ça, toquer ça, bisima, ma belle, c'est comme étouffement, donc Andima quitté. Ndakuwana sila to ça l'émission ya streaming à cette fois tali bien pour comprendre la seconde déjà ndakuwana batu bazo na streaming puis devoir yo peut devoir facture oh liboma on a diarrhée na mutu yo mwana musenzo ya sala on a diarrhée héros donc on a locataire non nous allons facture na ndeni. On a moins remarqué parti melanga ba respect et belé. Faut tite yo maman na quoi ramari ndeke. Ndeni obanga no été. Ozaka no déjà mal éduqué en fait et ça yo temtati no des belle fille. Belle fille tika ko utiliser moi na batu. Yo mo bima ko loba. Mais tellement que basenzi bano balia bondoki bana bo mwana pour tout moi mke manquer mko za ndoki. Et puis, ce qu'on a pigment. Et puis, pose Wanda, Coco, c'est un mobile Mario. Donc, et puis, ça va trouble mental. On est ça va souci, va vertige dans aussi là. Désolé, ça là. Donc, on va faire. Aza muta réflexion te tala niveau aux autres traités maman va demer à quoi ya malade ndeke mais yo ne maman non ta quoi ya malade ndeke aux autres ningo au mona de mer nyangi niveau de mer nyangi yo zate yo moi so yo olobi de mer nyangi akotaka bana mikela ndako champion bana mikeza na neza yo ozo sa le compteur ozo finga mutu le compteur de toi OK po yo moko za nzambe ya bana mikie bino moko banda na yesi si be kumani boza na carrière ba Sainte Thérèse boza na tinel ya bana mikie suko bozo luka bola tsango casquette et pas de mer nyangi mutu avandaka na ndako nazaka ye moko bolobi de mer oui to accepter de mer nyangi akota bana mikie tendresse bongo yo ozaka na bonne génération moko et baby awa e ozomona ntango ozoluka ofinga mama de mer nini akweyaka mayeda ndeke tata na yo moko azaka boye
Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission, notre émission Coup sur Coup qui est présentée par votre humble présentatrice Chancée Siana. Moi, Nasuka Yabasongi Songi, autrement dit IGF. Voilà mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis là encore pour vous sur mon plateau. Bien Kazanga, moi Nasuka Ya. Famille Libo Tandeka Nalobara, moi Nasuka, puis moi Nasuka et Zala Rafoma, waouh, Boroyoka, Gou, Owapi. Et Sika Oyo Bozali, là je tiens à remercier, je dis un grand merci à Evelyne Bichesse Tounani, maman sociale. Bah, merci Nayo, en tout cas, Vie Blaise Mokabi, Balobi, chauffeur Moko, ya patron, Nakati États-Unis, Nakati France, voilà, Nakati France. Blaise Mokabi, bientôt là, le bilan est bien Kazangate, cité du fleuve, vraiment, Tozoya, wana donc, et comme un Ndakunabiso. Merci beaucoup à Serge Vita, les bijoutiers. Balobi, on a vu, il y a Sir-Vieux, il y a Cathy, mon vieux, il y a 23h59 avant ton wetan dans Nazalara. Bon, déjà, na Serge Vita, les bijoutiers. Voilà, béni Sangala, en tout cas, bah, salam nao, yango, wana to kuta na base, pour ça, la format qui toko makasi. Merci beaucoup, na bino obolinga, biso peto linga, bino tellement makasi. Merci beaucoup, na base à Londres, il y a Cathy, la maman chérie, à moi si, maman Claudine Bokatola, maman José Loussadissou, en tout cas, vous allez tellement ébélé, sans oublier maman bébé mémé ya famille libota basalam na bino yango wana koto na Kinshasa na boaki miso en tout cas na tali na moni bongo maman Gina Mabiala Ikamameli na princesse Davina Elena David bambote na bino yango wana ebele mon papa héros da l'ombre dipine et tout ekota ba charge wana bato bazaki bongo na assistance moni bongo dipine et tout ekota ba charge ma grande sœur to moni Pams Matondo en tout cas ya yo yango wana deo maf en tout cas balobi la taille ne fait pas l'ombre bisalunek ba bon rétablissement na Enoch Luzolo au Azalara des fois pe na belle la Enoch Luzolo papa na Victoria moi na star Aza star voilà Aza bongo malade en tout cas nzambe a guérir yo mbang parce que tozana na posa na yo émission na biso déjà e bandi bozo ba canapé bo fanda na ba chaise fixe bo fanda na ba sebino bo linga bo fanda vraiment na sepo bozala donc bozala bolande émission na pété bo fanda vraiment parce que émission na biso e bandi bien Kazanga bonjour bomanga de temps osala émission bandi bona lobini bomoni et puis di geste nani ozomona biaka bonjour Chacha bonjour oza songi quoi oza bote ya mabe babeto moko mususu dipinazali Voilà, merci beaucoup Naemoko Poutine de l'écriture, Babi Belinda Kandi, Belgique Télévision, Maman Moro Taray, Gauchivier et puis international, la reine mère Maman Mokonzi. Voilà. Eh, Yaya. Obligément l'hymne national. Makasi. Tout bandé là. Merci beaucoup Naemoko Belinda Kandi, Poutine de l'écriture, Maman Mokonzi, VIP international, la reine mère, respect. Vous mettez la place aux alliés vraiment parce que vous méritez au maman. Merci beaucoup na Emoko Dongole Sanzamba Versa. Un grand merci à Odette Lessa maman à Leslie. Merci à toi Niki Lessa et Mifi Lessa Motema ya papi. Merci à toi Irène qui a l'autre Motema Richard et Nani qui a l'autre 001 aux États-Unis et merci à Jocelyne qui a l'autre maman française et Karine Zanga maman française et merci à Patricia Branco. Bibi Mouswamba Patricia Branco. OK. Bibi Mouswamba il faut pas décoration. Boni sanga maman Nicole Loboko. Voilà. Merci beaucoup à mauvais propre Blaise Mokabi. Babi Blaise Mokabi na Katia ya François na babi mère chauffeur o asoma le pain au congélateur na Katia TV na Katia congélateur en tout cas nulle part ailleurs et salamati Blaise Mokabi babi pure petit batou ya vie danou qui mia là vraiment merci à toi Evelyne Duchesse Tunani babi bola mutelme l'équipe mingi de fois kata ba mula ba coupe ba 50 va zonga désordre ba pesa yo Evelyne parce que vous méritez donc ba baki en désordre Evelyne donc nzamba ba na ko baki solo ba âge moko boye donc on commence que ba koma na ba 300 ans les arabes on les a na Bible Evelyne comme à 300 ans. En tout cas, ils ont mérité un beau l'amour l'équipe famille Tunani Mobimba Nzamba Pambola Bino. Merci beaucoup na Dipine et voilà, merci beaucoup na Pichu du fond na Mignon Noble. Merci na le roi célèbre Christian Ngoma vraiment yo yango wana
Chacha Matondo et Chacha mona suka ba question ya yo et puis Pams Matondo dans ça ya no ka olinga ke pe mingi ndima ba question ya yo et puis bien yanga. Voilà, merci beaucoup dans cette occasion. Je tiens à remercier maman Julie, maman Mokonje Sika Otozali, balobi muto maman générale Otozala à l'aise. Moi ça Mokonje ça Mokonje ba respect belé na maman Julie tande to la tikitoko boye car awa nil par ailleurs et pas maman Julie donc yolora wana sokozana numéro ya bipine numéro ya Bianca Zanga numéro ya Pams Matondo numéro ya ngai moko mwana suka ba songi en tout cas sozana ngo obengi kaka Toyana oti awa et pas maman Julie. Merci beaucoup à mon habillère chérie pour la lisoupa vraiment balobi tant on a là d'accord pas maman Julie. Na ke na rappelle pas pour la donc na na habillère na habillé Serge Vita les bijoutiers oyoki ndenge ya bien kazole. Voilà, merci beaucoup. Émission d'épisode déjà et bandi de kaka to bandi ko lobe bidon ngata bien kazanga te ba question nanga en tout cas ba réponse que ça la bongo ya bien kazanga filmé na biso awa Pasteur Didier et ce qui est déjà na suka je crois que lelo déjà filmé Pasteur Didier et aussi là toko là ta film même sous o ezali oh il y a bien kokata non kata. Voilà, film et biso et aussi là déjà awa, je crois qu'ils aussi là lelo Pasteur Didier et aussi là lelo tezo banda film et mususu o banda ezabongo second choix o zo banda la kati ya Belleville TV. Pasteur Didier et aussi là Pasteur Didier en tout cas ceux qui va passer rebelle baza na comportement ya papa na biso Serge Gino en tout cas félicitations na bandako. Bravo na ba passer un modèle wana o ba tambola na sincérité oyo bazwaka basi azwa mwasi lokola ndeko na ye Belleville du ciel na ba comportement ya Belleville tourner est-ce que nga na Isabelle voilà nga ne mutu na senga mutu soki ya Jean-Baptiste en tout cas ba comportement ya ba Belleville bongo. Obike bato ba traiter Belleville hypocrite. O Belleville ba tourner te. Est-ce que bazwa temps ya kotala? Ah non. Bravo Belleville, bravo. Ah on a batala Pasteur Didier place va comprendre grandeur ya Belleville na film. Voilà. A ekarna ngo lokola baso ba kena ko tenter ba pasteur na ba bureau. Parce que mission Belleville et yaki po atala sur réellement pasteur Didier za pasteur ya solo. Pasteur pa yebisi abina ko peso accès to oya na bureau na nga boye. Ta manzaka na yo. Ta biloko matoyo lati. Azo talisa ye. Et lelo to moni jini mwana lemba amekaki neti kosakana ndeko na biso Agnon amonaki aza mwasi moko boye lokola simbatika o manka mama na biso po toana ngo toyo pesa biso mwa quelque chose elo na komi mama pasteur marie na bina nalingi distraction te okokocha envoûtement na libala mwana en tout cas merci na bolole en tout cas merci na batu tout o ba jouer na film wana vraiment nzamba lola apesa bino makasi abomaka bino toujours bozala présente na bela malade ezaka musika na bino ba accident ezaka musika na bino nzamba protégeaka toujours biro mobimba bela wana vraiment et merci to yambi film so sika biso to lobaka te biso ba œuvre comme te loba film so sika yango wana affiche eza titre comme on second choix second choix second choix. Des second choix. Donc choix ya suka voilà. Second te le quoi ya montre hein. Second choix. Biso pa na biso batamayele baza to aloka ba malika te zo bazo azolo ba ndako Belleville za musée. Lokola ba malika mania. Biso ba bazo baza te hein. OK. Ndongo lobi na rapidité mbala moko obo bato basala ngo ba analyse na obo mbala moko bendo bi ya te zonga ah non félicitations ma petite Malika Luka Chacha tangiso a la question après ça de définition ya musée OK hein soit au personne numéro ya Evelyne Duchesse Obengaï appelle son signification à musée. Qu'est-ce qui signifie musée national?
la question misé sur engelo banini au fini non ndako Belleville te beaucoup plus lo adorer ndako Belleville ya Belleville so que mona ki au kitisa ki ndako Belleville tu te trompes chacha là où tu koyoka yo awa okosina makambo malika mania asali susu non mania asala ke émission na ye kati yo te na émission kaka wana o namonaki ke a traité ba communicateur ya Belleville baza a utilisé qui te baza ba l'échec voilà nalandaki émission wana a traité ba communicateur à Belleville toza ba l'échec et puis na yoka susu amamaniser di susu atole kama mania mano ofinga biso ba l'échec est-ce que mitala yo moko mania ndeti ngofinga l'échec tena na kabila milaye bwakama mania ngana zwaka moi babiloko oyo lataka eza loka babiloko bato bataka na ba hiver na momo nga rolata ngo te mania nati jean nati chemise na nga ya jean moni ekota dessert kano jean mana yo oya boy te na TV oso mo moto ka mania mania ko vanda boy alo bata famille bota baza ba l'échec mania zwa place ni échec à liboso vraiment na ba journaliste na ekiri ndika nde bazalaka échec à liboso zozwa kate nani mania pas sur la télé osomona échec vraiment numéro 0000 azwa te za mania mwana dasa buaka perika milai na mutuna ye nanu te mana za na bato bako ta mania au moins babiloko olataka na bosani bakoma banini bamukasin kutu te ezaka banini batrombonza wana olataka mania nga na kolata ngo te yo oyo mona olataka bien talaka po mona kozala salite imagine toi mokolo ozalaka na matanga sege minyo mania omimona fulu ndongo ozale mani yo oza fulu zwaka video wana ka nde mona obima salite omona bafe ya famille botani babwakama omona samiga ambo omona pamela matondo tokutana kuna toyebana kuna kieki vraiment Malika asala mission à l'obin d'Akwa Belleville, c'est le musée national. Je ne sais pas si Mania a tant à épée le bande de l'école. Là, vraiment, je ne sais pas. N'habite Mania a yebi signification à musée l'Inkolobani. Voilà. Bateau va poser une question. Il fallait pas ça attaque couper, souffler yo musée l'Inkolobani. Mania. Tango tozalaka na matanga papa kwedi na butu bovandaka wana aspect ya musée national omona ngo ezalaka salite ofinga ndako ya Belleville musée nzoka na kati ya musée wana tomonaka ba œuvre d'art eza na kati ya musée moto azouta États-Unis aye kofuta $1500 ekoti na gouvernement so mpo atala musée atala biloko ye na kati ya musée bafutaka ndaka Belleville fo kota ngo fo futa mbongo po kota ndaka Belleville otala biloko nie na kati ya ndaka Belleville mais soki yo monaki ke nalobi ke ndaka Belleville eza musée eza une cirque non mania tu n'as jamais été cité la maison de Belleville tandis que ozwaki ndaka Belleville otiaki ngo na gloire moko boye sans le savoir très bien donc mania vraiment bacours du soir ekoma ma sœur Mania que nous luka cours du soir au kota et ça là bien mais lelo oyo toki na molomolo lelo oyo tokomi komona guerre ezaki makambo bandaku bayeba lakisi bandaku awa bakie bwende utie komima na likambo uti koloba ke omanya uti ko qualifier ndako madame Belleville Kandi eza lokola musée balongwe na makambo ya ndaku mais on dirait ba communicateur ya sila balinga komona mutu akumisa mutu mususu te surtout se batali bano bazana ba génération na bango lokola ba Davina lelo oyo tomoni madame Dina na la douce alobaki pe mabete baloba c'est par la bonheur sticker que la bouche parle voilà ndenge madame Dina na utaki kolobaki lelo na ndimike oyo balobaka oza vraiment millionnaire ya solo
mais epesi panique, je ne sais pas par rapport à ça tomoni ba Miss Lolo ba ese ba Mida naza kuna vidéo moko a Mida lobi ke ayebi esika mwana ya dina na azalaka na mbudi mais akoloba adresse te akopesa pe ese a traité dina na ba forso moko boy ti aye kokota ti na ba intimité ya famille ya dina na kotisi na noko ya ba dina na kati par rapport à ça. Omoni ngai lo mona loba d'abord tout ça la rassemblante. OK. Omoni personnalité mutu. Eza personnalité mutu. Dinana azambokati. OK. Ozomona? Voilà. Abota mi vraiment na matadi, mais na matadi Mida bima Miss na Dinana. Dinana za Miss. Ozomona? Kinshasa presque na ba province tout. Dinana sko abima Miss wa matadi. Miss Kinshasa parce que ba province na biso tout o Kinshasa. Parce que Dinana abima Miss ya Kinshasa ya RDC na biso. Au moins niveau de Dinana world. OK. Dinana balobi Dinana abimana Omar Kabongo. Au moins Dinana world. O Dinana abimana président Caleb Toukebana. World. OK. O Dinana abimana ba konzi ya mboka. World. OK. Siko soki tozongi na ngambo ya sisi. Ndinga ya sisi abimana ba nani? Intéressant hein. Oh. Ya. Tango yo ozoluka ofinga ma eza lokola na otangisa batu. OK. Bozo bakaina ba biki bo simba. On recommence. Dinana azalaki Miss de Kinshasa 2008 World. Dinana ye Kinshasa asali théâtre abimina Caleb Toukebana World. Dinana abimina Omar Kabongo World. Dinana abimina bakonza mboka World. Siko boyebisa biso via ya sisi abimana ba nani? Alors bozo biki bo badokoma bato ya sisi. OK. Bozo babiki na tala na silikate Bosimba bakaina biki na tangela bino bato ya sisa mema. On y va. Voilà, BBC Didiki nani yakangane mela ndenge na kolela blandi. Voilà, D. Nani aliaki biloko abato kindobika 3. Dadi wapi bia bia tobotana yebana vraiment ndenge naningaki 4. esi tomeli mayoka pa vocal mo ezala na kati wana 5 ta niveau oyebi chance bapapa na biso wana mikolo misusu bakenda na bango avant bapapa franco po soki totali papa wana na mpe na papa franco basala mpe mwa badio lelo se ya mabele ya yanga na le ozomona ye sikoyo abanga papa wana te azwa sikoyo bino baese de panama boye kolobaka dina na abima na Omar Kabongo world dina na bravo asali parcours na génération na ye atouché bapapa te lokola bapapa zanga bapapa baboti biso parce que baza bagénération na bapapa wana ozomona yo sikoyo bobanga bapapa baninga te boleka tout autour ya batata bato bino na bekumani ozomona siko okoya na TV ofinga dina na aza ndumba bona bo basakane pa Omar Kabongo Omar Kabongo sakana na dina na te mwasi lokola dina no ko sakana naye mais bino nde basakana bino po ya matuza kitisa yo kaleson ebe biawa mida atala tala mida roi David ka o moko ya wera Frenge yo ya mayaka
Oh. Ya singa. Ah. Tala niveau za. Yo na mona ki na émission mo sa lobi ke a opesa bana ba komo ba Davimi. Yango nde voilà. Avancé. Ozomona tala niveau place ba olinga batia dinana et tala bango moko ba parcours ba ville bango place ba leka ba vrai ba senze za banani génération na bango ba vrai ba senze za bango na ba kondi na bango na mamu nationali na bango ba vrai ba senze ne bango oseki makasi boye po ani Qui comme la mam national na bango yango eseki singa makasi ozomona parce que ba olinga bokita mutu mo pa lobi kaka ke Davina aleka niveau ya ba million akoma milliardaire mais oui Davina za camarade ba Bill Gates. OK. Davina za world. Davina za na ba compagnie combien na Zandu. Mobala Davina na Kinshasa na biso na ba impôt na biso ko tsaka combien. Mais Miss Lolo na émission na yelo bike Davina tika lokuta compagnie nini o ya yebika ba compagnie l'État ni bazama 700 employés. Ya za na nini o ko engager 700 employés wana. Mais soki déjà na za na 25 maisons. Hein? Soki na za na 25 maisons. Et puis na comme une entreprise ya mai. Na mai parce que mutu na mutu asa na tâche na ko sala. Ozomona toza na bateau na ba département na bango ezo senga baza uniquement ka o bazora mai bazo sokola mai. Bateau ba tsaka kisi na mai. Ya ba koza da ba 20 30. Ba 50 pe. Ozomona soki toye na bateau bazara ba mai ba tsana milangi. Toye na bateau place ba bouchon les kanaka faut batia bouchon. Toye na bateau bataka ba emballage ba sachet wana, l'étiquette ba sachet wana. Merci Chacha. Toye na bateau bataka étiquette ya mai ya se. Neto mona ka Amérique eza na chasse likolo, ya na chasse pe ya se. Siko toye na bateau pe bazwaka lisusu nini ba bouchon, ba kala ba bouchon wana. Bateau tala foza zoba lokwa Miss Lolo muto asaki mbanda na mwana na ye oza na réflexion nini mama bazana ba problème oyebi kaka na fona boto na mobala mwana ngo pe na ni recevoir siko oza ko luka ofinga Davina apwa mutu oyo asala parcours ne ya kitoko. Mais Miss Lolo fingi dia ya lobi mabe pona dina na ako finga dina na ndenge nini dina na leki famille ya Miss Lolo mobimba dina na uta matadi oui dina na za ndumba to accepter dina na za mwana mboko tsaye kazate tanga banda jouer na bilamba maputa na ya eza problème te tango yo chaka ekate ezaka na Omar moka chaki eka. OK. Oui bien kazanga ezaka na Caleb moka chaka eka. Très bien. Tango bino ba mona jouer na bilamba maputa ozomona ezaka pe na ba konzi moka ba gouverneur ba chaka eka. Très bien. Bino boleka nzela kinga katata Russie bozwa. Oh, mais on se rassemble là. Laisse-moi parler yaya. Vas-y ma grande. Ozomona boleka na kinga katata Russie bozwa te. Mais ce qu'on dit là, outi mboka, aye Kinshasa, aye ko luksa théâtre, et pas président Caleb, atomo le président, a quitté le Makabo, a pas continué le gouvernement. Mais bravo Dinana. Bravo. Du coup, on va sommer sur la pango. Famille on va attendre Kinshasa. Pour la nini ya kutu na ke potote. Parce que na pas on a Kinshasa. Ya comme que Belgique, a même malek la Belgique. Du coup, on a vu copine na Sara Masiala. Abi notre kembi ensemble. Yo pe lelo, nzela poto komi simandako. Mutabongo moko betele maboko te. En tout cas, félicitations à Dina, qui nous demande mes foutus. Si vous y avez à l'école, à parcours, à Tobola ba ina. À qui m'a tout la mouche, à mata talent tongo. Anani. On va chez les parents, à 56 ans, il y a eu la tradition d'Aku, il y a un fouté là. Osomona, ni ko na ngobo vanda ba no combattre mutu lokola Dina na mutu ake poto libosa mama na bino. Kinduma na vraiment foutu kitoko. Asalima Kinduma ne bien. So inga na lokola bino na yoka so na osilama. Babilo musu na ko yate.
Mais nini susu kuna na tendresse dibinga to fansi na biso ka kimia boye to bosana na biso ye aye lisusu problème. Ye aza mutu oyo aza mokuya. Bato bakoki kolanda mwana mwasi wana te po aza liboma. Mwana mwasi azoloba kanga ya géri awa. Toute ba place yango ba peto l'activité parce que bato batala biso baza ba parents baza ba responsable. Géri Cobertor so afutela na ndako a 2 chambres, double douche. Cuisine à monene oyo bakoko pese pe pour le matin maza na place olala te bakoko pe cuisine akomisa ngo chambre alalaka. Ozoya kofinga mutu azovanda na limete 7e mairie. Mutu azovanda na yolo te place o makelele ya bandundu olai na hotel ya 7500 makelele ya 12500. Ozomona bafle kuna pe ezobeta 24500 tu ozomona siko géri wa mutu azolala chapelle de vainqueur. Alléluia, alléluia, alléluia. Yo tendance mo le kajela wana ezate bo moto chapelle de vainqueur et que beta yo faut suka kana capella. Awa. Ozo comprendre? Très bien. Moi ça bongo ngai na shokaka. So yo kanisi ke lokwa yonde muto yebi. Oyebi te po pe tata na zaka bo. Awa sunini wana. Ozomona okaye tata ne pasaka AVC. Ava kufa. Ozomona yo quand on choqué des mères parce que ça li finga na yo égal à ma finga pas des mères. Pour la minute mutu lo kwa sarato la ko calculer tendresse cité. Oh sarato la za tendresse azate. Très bien. Ozomona o sarato la sala tendresse au kufa ko sala ngote. Tendresse ke na braza na nzela maluku. Il faut que nzela maluku akateli braza 5000. Ozomona mais sarato la mata direct aéroport de Ndili. Aéroport plutôt à Mati accueilli. Égalité élevé. Ya. Ozomona. Non, ce to vandi mambo to calcula ngo to vandi mambo to talibo. On sent que niveau ya sarato là na vie a tendance ko ko tata 1000 fois. Mozo ko ba sarato ta la proma mutu. Soki ba talibino. Yo na sarato là na za proma mutu. Mais c'est tendresse. On finga muta kenda kapoto na nini ona ave ya first class world sarato la na parking tandis que bon ça soutio la tele bita tala mamelo ndenge lali oyo na ngope na TV en tout cas bino boka soni te elali soutio lati sarato la ko lata ngote bilamo lata ki wala sarato la ko lata te ala te mabe mayo matisi tina soki cycliste e matiti na libumu ngia yo mo sa geni ta cycliste yo mo sa sexy fa la sa libumu no o mataki geni poani o di genre de terrasse là au moins soko lati chemise ana ya climatiseur alata kite ba oya mwindo e kangi ana chemise et c'est le quoi lati abenga on ba brassard ba un brassard non brassard te bagan voilà assez le comme des petits gants et pour ça nzoto cancer nesali noir wana et c'est le quoi là atie le quoi là et la moko maboko milai na kati donc aza cancer o sarato la za bongote Andrés au finga prince a foutu la ndaku et pas Colonel Manoka tendresse Subalala Asubalala yekutute du papa moi aussi. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, c'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui, mais ça reste une question bien kazanga lelo oyo na makambo nyonso ata madame Belvique andi aza na katite balingaka ka ba impliqué na likambo kuto mona so talibo ye kutu innocent abato elo nini sala ka na lo bano
omoni Bellevue Bellevue aza number 1 ozomona Bellevue pour comprendre valeur à Bellevue hein pour ebaka qui est Bellevue kotia Bellevue na miniature te kolobela Bellevue te ota chaîne ndenge lala nga salaka 2 semaines entanga kombonete na lobela kete atake na miniature te 2 semaines na bete ba 30 filles hein bon na loba na yo ozomona mais na banotia mama muteke na miniature 30 filles sko bango batia bela na miniature te balongola ka logo balongola ilonga Bellevue na miniature na bango batanga komba Bellevue mais balongola ka ilonga Bellevue na miniature na bango on comprendre qui est Bellevue on comprendre donc place on comprendre que Bellevue aza numéro 1 ya ba comédien Bellevue lelo muta sali lelo bango tout wana bazala tomona ya sisi yawa ngata ba bengi nga na film ete na kotaka mwana muke ya lotete na ba misuba ya awa Belinda Kandi Nzambe écriture atike écriture na défaut misusu ba ya mashama meno ya oh muzaza na pota lobi nini oh vraiment ndenga za bonde ko nanga poutine de l'écriture po ngabi ya boye mutabongo saranae mutabongo yo sesema seki bo sesema seki te na mitema na bino to bo vandi boye bel fasa lokap nani oh poeza fali pupa boza na bino mais boko ka ozongisa musique na poto te OK grâce na lo bo beti poto ozo prendre aza aigle Bellevue amona musika toke toleka biso nyona to nzela kinga kati tozwaka pe mbongo ndenge moko yange mona na miso bato ya bino bosana ngoni bana mikie siko lolo boyo finga muta bongo ye mtatinda bino bobima na bana na mikie wana yete ozomona likona ngo lolo bokomo diembela bato ya batu bokomisa wa mibali na bino bana bato ya mikie tala bo touchaka te hein. Voilà, merci beaucoup. Etika Luana Bombi en tout cas, to bimisa yango na émission oyo. Ekoya, merci beaucoup na bino nyonso bolanda ki biso ko bana na ibandeli. Kino na suka. Ya émission na biso bien kazanga to comme na biso na suka bambote na yo. Vraiment bambote na ngai na pesi ya ebele na Mamita Dina de Belgique, na na moto te Mamita Dina de moi-même. Merci à la grande H Maman Sakina. Et merci à Maman Ewin, merci à la maman chérie, merci beaucoup à Maman José Lusadisu, Maman Claudine Bokatola, Maman Chantal Mukendi, merci beaucoup na Maman Aniba Super, Maman Ningo Yaputu, Maman Bébé, na France notre mémé. Merci beaucoup à Maman Gina Mabiala. Nanou Lungengo, Maman Pierrette, merci beaucoup. Na Renate Kitenge depuis quelque part, na PCP na papa Kitenge mbote vraiment ya mbote na bino yango wana. Merci beaucoup merci beaucoup à mauvais propre Blaise Mokabi. Babi vraiment mauvais propre Blaise Mokabi. Petit batu ya Danou Kimiala, ya papa na Danou Kimiala. Merci beaucoup na mauvais propre Jean-Paul Kapinga. Merci beaucoup na mauvais propre Tito da Costa. Merci na Diana Banaka Motema Rodrigue Bangala na Italie. Merci à toi Jenny Lema Aquarium Kilo à Congo du fois belle. Cette émission est dédiée na Evelyne Duchesse Tounani, maman sociale. Voilà, ya Sylvine Jolie, ya Sylvine Jolie. Voilà moleki. Ya Sylvine Jolie le sako. Ya Sylvie ya oyango yo vraiment et souki na yo ya Sylvine Jolie. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je dis un grand merci à mon papa héros de l'ombre et pourquoi pas à mon habillère chérie Paula Lissou par là. Je vois Evelyne Duchesse Tounani, maman sociale, Balobi Bolam et l'équipe tellement ébélé. Viens à Bissomoro, Blaise Mokabi, Balobi, chauffeur, oh, Aza patron, chauffeur à l'équipe, chauffeur, Nier son mêlé dans la France, et ça bon, Blaise Mokabi. Serge vite à les bijoutiers. En tout cas, viens sur la vraiment et que ça là, Kitoko, Makasi. Merci beaucoup, la bino, Obolingarabi, ce Lingarabi, tellement mingi. Restez toujours branchés, c'est Ressimate Colos Coacher sur notre chaîne Active Télévision. Quant à nous, j'en vous dis au revoir.